Bande obo wanzembo. Featuring makambo za menene. Matata mponyo. Makambo za menene. Zambe. Et ça passe, hein. Inspiration Sili. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, akoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, akoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo. Lelo mokolo ne yenga otoyoka masolo ya basantu, tobeta masolo ya basantu tokokoba, tozali ne yenga ya bashifo badati na lingala na oyeba le 19 avril 2026. Bande oba bolingo likamu na plagia basantu baleli balobi la gardienne du temple banzembo musu tokoyemba tokobina tozoyeba te nzoko ba inspiration ne uta na ona cimetière mais biso tozobuna tozoyemba kana cadre ya nzembo nzambe. Ezo sala pasi lobela makambo surtout ba danse ya lelo bandeko wana kutoza kuto ya kosamba te la bifa to ran morceau oyo façon na seki no bota makongolo kelengi bande oba bolingo papa yo ba yemanga na matina ngomba. C'était une fierté pour les chrétiens parce que mutoli boso yemba nzembo ezala frère Matou Samuel, excuse-moi. Ezala frère Matou Samuel. Donc papa wemba trichara frère Matou Samuel, n'est-ce pas? Et c'est mon n'est-ce pas gloire, n'est-ce pas le kumu? Bande oba bolingo lelo oyo ba santo ba tricher ba mondain. Batu ba ebisinga batu baso kende studio ko enregistrer aucun ingénieur de son zoloba. Noto zona morceau na mbilebel toyo kangonano parce que zo kene bandenge moko mususu artiste ye moko te moni boro yo vieux quadra beta ba côté ya OK tiens on a no moni on OK d'accord toke bande o ba bolingo pesi mawa to la nana no nazana ba mo ba morceau ebele awa mais to kana no moko oyo ya mwakala ya nzembo wa makala na nzembo mingi na nzembo mingi ya action de grâce. Il y a meilleur pasteur du monde. Et bande ko babolingo to yemba to bina kanzo kande to kanan mon morceau oyo. Tout le monde a droit à l'amour. Wana fana fa jibe. Oh frère Mike. Mon ami Bolele, Jacques Lomata, mon enfance.
Bébé Mogondo. Na pengui. Wow. Mosika nazalaki nani akokaki kotala ngai na fulu na nyatielo boko mipai ba Prade ba Mercedes ekokaki koya te noki bapine toboka po nzela etondaki mabulu nde bipai miso na yo epona etala nga osimbinga loboko vandisinga na mikolo Yesu nzambe na ngai yo nzambe na nga loboko na e divorcé na lito. Non, franchement, c'est fort. C'est fort. Faut bandeler au coin. Riche et pauvre, tout le monde a droit. Eh! Maman. Na lobby, hein? Na lolo inspiration et sili. Na lolo inspiration et sili. Na lolo inspiration et sili. Leo na mwina tona naka mapandi. Mapandi. No, Congo asuka na mboka bandeko. DJ azobeta muziki na feti. DJ azobeta muziki na feti. Abeti nzembo ya frère Mike Ayambai ya bonganga na Nzambe. Je crois yango na bonganga. Yango na bonganga. Na lobby avant na cha morceau pona na omo ebele. Ba benga ngonene. Yango ba inspiration sili na lola. Ba inspiration sili na lola na zotuna. Mais franchement que Dieu nous aide, hein? Chers musiciens chrétiens. Le problème avec vous, un peu mon conseil, moi qui avant d'acheter ne l'eau, moi qui va tenir un temps là quand m'a pas dit. La profondeur appelle la profondeur, dit la Bible. Et belé bazana ba voix kitoko. Mais malheureusement, ils ont du mal à commenter, à composer nzembo. Pourquoi? Simplement parce que source et inspiration. Eza oka. Vous avez besoin de profondeur. Au côté de Mozindo, vous priez difficilement. Vous méditez la parole de Dieu difficilement. Vous lisez la Bible difficilement. Siko, ceux qui contactent dans mon lit, mon centre, ou à sa source, exact. Banze mon soir au commandement pour aux inspirations recommander. Kaso keneka ko puiser kuna te ceux qui wapi ceux qui côté ni ceux na cimetière ceux qui wapi. Oyo ga banze momokeli. O ga banze momokeli. Il faut rebaquer. Oyebi une chanson inspirée de Dieu. Sozo yo kango. Oko zope inspiration. Ezaleti magnet ema. Et kolakarana au jeu moi la même espèce. Siko so za mutu spiritualité za moké. Tu auras même du mal à se connecter à ta nzembo moko inspiré. Nga parmi mes sources d'inspiration, à part aux nzembo na ndoto, à part aux nzembo na concentration, et parce qu'il y a des gens qui sont concentrés. Surtout Kala, tu as la retraite trop. Tu as la retraite à 3 jours. Tu as un album à 10 chansons. Ah oui. À part concentration, à part Ndoto, tu as inspiration en Nzembo par une chanson ou encore une autre chanson inspirée. Ouais. Nasina Koma Nzembo. Nzembo moko mibale 2 ou 3 na nzembo ya papa de Ningonde. Mais rien à voir na nzembo na zoyoka. O ezobeta. So na ebisi yo te ke nzembo yo na zo yango na bana koyoka nzembo songolo oyeba pete. De kokana na ngote. Mais le fait que na zo ka nzembo mo eza inspiré na komi. Na sina koma nzembo. Na nzembo frère Odika Bango. Nzembo moko to mibale. Na koma banzembo ebele na nzela ba frère ebele ya banzembo ebele ya Nzambe. O ka penza nzembo mo pa
ozwi inspiration komi pe tant ozwi tant yo bongisi obakisi nzembo salemi sko bino boyegizaka te kosambela vie de prière dimi vie ya méditation dimi bozwa ba inspiration de nini bogeloko kakanga iblende isukatinanga akomisanga nzambe bango mpe bayebi yango bakutaka ngai bien blende akomisanga nzambe bango mpe bayebi yango yaya asumbidi ya bakoma baserete baone baserete oza na fete siko mixage na bango ekeboy eza na moko batindela ngai wana na Luanda na boîte de nuit na discothèque à faute de temps esenga fona lukango eza nzembo nini nzembo mwa passé Mozimbique bakangisi yango na bon déjà momo déjà banzembo ne beta na boîte de nuit beta déjà la boîte de nuit donc kuna eza na yo sapate bando bo nzembo featuring makambo za minene matata mponyo makambo za minene Nzambe eza pasi inspiration esili mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanyangwa koka nino ya wanzambe oni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te
santu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Maintenant tu m'as rendu intouchable, maintenant tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukomine la santu lise kwana yo tukomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen. Ozingami na bangelo